Merci mingi bino banso bozilu bakuma lamu ya kolanda magazine na biso ya mokolo malelo. En tout cas na rubrique na biso ya l'invité to yambeli bino lelo mosali nzambe monene o babengi évêque Samuel Mutipai oyo azali motelemeli ya église Mida o babengi ministère international de délivrance d'âme. A na présentation ezali molingami na bino John Bak Ngalamulume. En tout cas esengo mingi boza la brancher. Mosala nzambe bonjour. Bonjour. Esengo mingi ya koyamba yo na magazine na biso ya mokolo lelo. Merci beaucoup la PNCP. En tout cas, lelo tozana sujet moko très important o elobeli mo pepe nini o ezali komema église ya Congo. Est-ce que osuki samiete ezana mo pepe moko eza kotumisa église ya Congo? Effectivement, toko le beleka église ya Congo te parce que kolobe église ya Congo, c'est comme si Congo ndé monde mu nzamba keli non. Église ya monde entier. Eza na kati ya mupepe ndeko wane yebani eza ne fils que musala ya satana vita fille de l'église parce que na mukande ya 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 5 jusqu'à 7 la Bible dit car les ministères de l'iniquité agit déjà. Satan na kati ya kusala musala na ye kobundisa nde église vraiment église ya monde entier eza na kati ya kutumbisama mais toyi kampiko ensemble avec le Saint-Esprit de Sawan. Le quoi toujours le bela mo pepe kasi na église. Pourquoi expliquer baladi na biso église ezali nini? Tokoye bandeli ni ki église ezaboye. Merci beaucoup. Église premièrement l'église c'est le corps mystique. C'est le corps de Christ disons parce que il y a des églises et l'église locale au toujours Kamba ba ACK ba Mida ba assemblée ba communauté nyo sur les églises locales mais c'est là où on prépare les corps parce que toujours bongi c'est là bato oyo ba kokota na église corps c'est à dire que église corps mystique yango nde so koya kozwa eza église yanzo to ils ont mwana misu te mais toujours préparer église wana kati église locale c'est un peu ça réponse de copie église locale tout ça ba église ebelé église ACK église Mida église Boyenaboye nyonso neza ba église locale. Ah oui église nyonso eza na adresse oyo ezomona na misu boye eza église locale. OK, par rapport à Mopepe na habité soki o salipe constat lo ngai partout na ville province à Kinshasa pe na Congo mobimba parce que zo lobela église à Congo lelo bien que OK musika pona kolobaka église les accords mystiques wana eza ya solo pe na ba église locale mais na kati ya Congo mikolo eza na makamoko ezotungisa biso ba vidéo ba boye na boye o musala nzamba lobi boye o ser wana sala ki boye mo pepe wana est-ce que eza ya solo esala na kati ya église? Oui effectivement eza ya solo esala na kati na église soki bato batangi Job chapitre 1 makomi lobi tango bana nzambe bapusana ki liboso ya nzambe Satan pe apusana ki na kati na ba saki bisika bana nzambe bazali Satan pe akozala akoya poya kobundisi bana nzambe dire que makambo oyo eza na kati ya kolobama na minoko ya bato kovandela ngo kobebisela ngo pe ba réputation ya bato tout ça ngai naza pour ndeko mwasi be ndeko mobali te mais oyo ngana koyebisa congolais nyonso pe ata bande ko na biso ya diaspora surtout bangonde vraiment bazoloba na bunzoto vraiment na bunzoto bazo critiquer mboka na biso comme si awa nzamba zate nzamba zande na poto non tango ba précipita ki Satan na Apocalypse chapitre 12 babwaka ki Satan kaka na Congo batiki Europe na Amérique non babwaki Satan na mokili diable partout na Europe wan Satan zakuna na nini baloba kelo ke koma ke ba congolais c'est la maturité le lenge ya ko mikamba soki likambo ekomi mais les diables partout azana kata kosala musana ye mais biso pe ya nzambe to na kata kosala ya biso musana. Évêque Samuel Mutipai toyebi ke yo pe ozalaka prophète na na yo ya ki prophète makambo po nini esala kaka na mbala moko toyoki basala nzambe belé moko kutu na kanti oyebi ye alobinga na yembaka na ngai na yembela nzambe mais
na fini na bouton tina ndenge nzamba oyebisanga lisusu mais pour nini nzamba alobaki na yo uso tayebisaki en avance que makamwani usalama lokwa prophète non vraiment balandi na biso bolanda biso malamu ngai nazo kende mbala moko yebisa frère oya stoppé à partir ya lelo toza mukolo ya lendi mais à partir ya semaine oyo bandele barapsona yo dimanche oyemba kotika musala nzambe pona makambo nzoto te mais soki ndengo kotika revoir soki moke na yo chef na ya musala yeso ayera poko alilo akutu na kati ya musala obi akutu na makambo non satan asala makambo na ye mais moi na nzambe aza obligé à kosala nzambe vraiment ndeko wana asala musala ya nzambe azonga na kosala musala nzambe nzambe ye moko nde akojuger nzambe ye moko nde ayebi bisika okende kosukela batu na ye mais moko na moko kati na biso a juger te parce que la Bible dit ne jugez pas et une écriture continue à dire qui est-il pour juger un serviteur d'autrui wana ezalingo bakiza serviteur ya batu ya Yesu okende kosambisa na nini ye moko nzambe ayebi ke mosala ye soka kwei soka telemi nzambe mo wakende ngene kotombola juger vraiment c'est trop dur peut côté les mela muntu boya muntu akoma niveau ya kozwa décision ya kiati comme ça non zongele mosala nzambe bien aimé nzambe akofuta siko par rapport à sauver image à l'église à Congo ton moni pasteur muto respecta to kanisi ke pasteur ne nzambe na biso représentant nzambe na mokili mais ton moni pasteur peut-être mutakala ba biloko on etamboli mokili mobimba est-ce que ça image pena malamu ya église vraiment ngai na koloba oui te na koloba non te mais oyo na koloba eza tozala bandimi ya milimu mabete dans la bouche du serpent on ne peut pas trouver la vérité na munoko ya satana vérité ezalaka nango te eza lokola ndenge toza boye mwana moko ya mwasi ya mobali akoyi na église pasteur atuni nana za bima milio mabe bandi koloba mulio mabe moko elobi no ngai ne mutana za pasteur John le mutana kati ya boye na boye no ngai mu pasteur François ndenga na kati ya yo okoya ko boye pasteur wana parce que alobi na munoko ya mutu non la vérité ne sortira jamais dans la bouche d'un serpent vérité magana munoko nzambe tuzoka peta ya kutuna nzambe parce que le kambo eze ya solo toté est-ce que musa nzambe nini awa ba prophète dans le Congo nani awa tuni nzambe ki nzambe likambo eza so tokomi ko juger par apparence eza malamu te technologie ezo na kati ya kokoba malembe et kobebisa couleur ya église o ya Yesu ngana zo senga bandimi ya Congo ba chrétien nyoso monde entier nous la bandimi ya éternité to la bandimi ya réseaux sociaux te to la bandimi ya molimu santo nimela ne Yesu so likambo ezali to na sori ya solo nani parmi batu nyoso bazo cha ba commentaire ake kokutana na po yazalaki na kati ya likambo atuna ye likambo sori za ndenge nini vraiment na ko ba oui ou noter na wetali ba image vraiment là vraiment c'est il y a du mensonge mais prophète Samuel yo ya bible ko likangai tana nous na biblia prophète Samuel nazolo bela dossier à Saül prophète Samuel déjà kufi Saül azolu kaifor nyonso azongisa musala nzambe tango ça les forana Samuel côté azaki alinga zonga nzamba yebise te papa mutu ana déjà la boye tika ko sala ozo sala wana makamuso ozo sala malelo ezateke nzambe aboye basala nzambe wana ou bien ezaka eloko moko esala maka bomo bon merci beaucoup na sens mususu na makambo na biso ya sala nzambe ezaka na mission ya mutu na début yango pe na suka na yango muntu ajijaka début ya mission na ye pa ya musale na ye pe suka na yango nzambe ye moko parce que tout monde qui na Bible awa Jean-Baptiste bakati ye mutu Jean-Baptiste alakisi batuke celui-ci voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ye moko wana et a la connaissance sur Jésus tango batie na buloko ye Jean balusi maloba atuni ba ye ko na boke ndoko tuna ye ezaye to zele mutu mususu mutu akolobene Jean ye mutu a présenté biso ye selo abungi non ce n'est pas seulement ça pas mané que Jean était à la fin de sa mission tango mutu akomaka na mission na fait na soka ya mission na yeza na makambo oyo kokomela mutu mais to déterminer que bande ko oyo bakolo makambo oyo zelo ba mikolo oyo bakomela mission non to ko ba te ke nzamba boye non peut-être eza canal ou école oyo nzamba kotsi bango pour préparer bango parce que nous les hommes de Dieu des fois nzamba préparer biso à travers ba école va ça dire quoi
batayi biso nani moto bachaki message ndaka bendele moto wana eza moto mais porte na biso ezani eza ba difficulté ba problème makasi des fois kokosela makambo tout ça et ce que le bazo de mabe ya musala nzambe au pasteur asali boye prophète asali boye elingo lo bate ke toni mango non parce que si vous lisez Matthieu chapitre 5 verset 10 jusqu'à 11 yeso lobi ba koloba ya mabe likolo na bino mais yeso yemoko lobi makolo ba mabe nyoso wana ça nous aide à avancer musala nzambe vraiment za mutu mo za la vision dans tout droit na kendaka tout droit na avancer tout droit vraiment je crois nakolo bate ke nzamba non nzamba boye bangote il marche avec eux il continue à marcher avec eux. OK tu vois qu'il a rechuté net biso bandimi amida bamoni prophète Samuel jo mususu vidéo boyina boye message ni nous opesa na bandimi amida en même temps opesa na bandimi nyonso to ya Congo pe ya mokili mobimba o bazwi libaku ya kolanda olelo. Il y a un problème. Bible et lobby, soyez prudents comme les enfants de vipère. Bible et lobby, beaucoup de la botambola kolandisama siècle présent papa. Internet, batumutaka tout ça est à siècle présent. Bazo mutako monter image ya mutu bazo elongi ya mutu so batie boyena boy pour ba entraîner ba faible. Le peuple congolais to na la batumoko vraiment tozo banganzam na batumoko vraiment tozo salela maloba nzambe. La Bible dit si ton ami, si ton prochain pêche kende okutana na ye, ça est procédure ya Matthieu 18. Ce que mon de quoi c'est dit ma bé que no kutana ye que ozo mabe na yo boaka. Proverbe dit oya lobaka mabe ya mutu na kati ya bato mususu azo partager boliko. Ça dit qu'il faut ce que mon mutu na mabe. Loka mutu wana tuna ye solo na ye. Ce qui a yo keliote wana ye biso mutu. C'est vraiment on les a conseillé na kope ça bandimi ba congolais na biso to ça na malobanza. Anemo so to linto retenir par rapport à mon pépé oza ko to église à Congo to ko retenir nini biso balangi nao. Merci. Oye beaucoup retenir ezaki basali ya Nzambe, baza basali ya Nzambe, bakotikala kaka kozala kaka basali ya Nzambe. Ya mibale to kobana ko sambelela bande ko na biso, ba oye mipepe ekangi, ba oye mipepe tuti to salela maloba Nzambe que supporter les faibles. Vraiment biso nyoso to za la sima yake Nzambe asunga. Teke Nzamba aboma. Teke bashite, teke babeba parce que Nzamba ko boma Nzambe ko shite na bango biso gagner le roi tamokote. Mais toko bana ko sengela bango bolimbi si par exemple soki bakoye na mabe mais soki te Nzambe yemoko a juger toti que Nzambe temps disons vraiment laisser le temps. En tout cas, merci beaucoup, merci. To supporter ba faible, to ça le Nzambe et za maloba moko très important na balandi nyonso ya magazine Zoom Congo Plus. Soki bozui libaku ya kolanda biso mokola lelo, to zaki biso moko te na sima caméra kuna tomoni mwana mobali ya kitoko Estelle Kadila o asungi biso na réalisation ya émission na biso ya mokona lelo. En tout cas, boza la brancher awa na présentation eza na molinga minabino John Bak ngala mulume. Merci na invité na biso prophète Samuel Muchipai o azali susu évêque. Merci na bino nyonso boza la connecter.